Bonjour Bandeko Balandi à Canal Kin Télévision, chaîne YouTube. Awa tozali na avenue Kilosa, prolongement rail entre Willery et Kasavubu. Donc Kilosa Oyo, le gouvernement a demandé à l'ONATRA et Pesabango espace Oyo. Donc à tozolo basiko yo bakita ki na terrain pour babuka bacha ba mesa, mais c'est reporté pour demain. Alors nous voulons prendre les réactions de quelques habitants bazo habiter sur l'avenue. Bonjour. Bonjour maman. Pourquoi ça bisoni nezoleka? Bon merci maman. Na sepeli mingi otoni biso ba maloba oyo po eza pasi pona batone so tozali awa. Moni biso tozali ki na volonté te ya koya kotonga awa. ONATRA aki koloka biso po espace tozali espace moko crime, ya ba crime. ONATRA lobi espace ko tikala boyete. Boya bokomisa ba kombo, ozala balie na biso. Tondimaki, toke ONATRA, tozi mikanda, tozi ordre ONATRA. Totonga ocha iloko na yo pe okengela place yo zali na biloko na yo ezoki zala kati ndako wana. Maintenant ONATRA komeli biso soki azala besoin ya kotia barai na ye 48 heures toko longwa. Oui, mais ONATRA ati ayego esina biso te. Aye sur deuxième tour que non ba contrat to signaki wana tozira contrat mususu na janvier le 15 baza kopela biso nouveau contrat tozili. Mais à un moment donné pour commencer na biso azali papa miso ya commune mais la commune à Kinshasa. Mais pourquoi biso to votaka bango akoyi ko sabatu nyonso pasi toza ko population combien awa population nyonso bazali awa Ye bourgmestre alobi nini? Alobi ke non fallait biso to longwa awa na ba yo nyonso sala kawa to longwa parce que so longwa awa crime ozala makasi na biso bona kota na bureau para na matata po bino msabiso sala mbutu mais okolonga okokende ndako no nini awa ko za mabe po biso ndio zali awa moyo muiba kota awa ezate muta o préférer les gars 3 heures akende ndako naye po awa sécurité ezali moni bazosenga bobima po awe koma nini bakotia wenze awa okuta terrain vide ndio otia wenze okuta batu bafandi botia wenze ndenge nini wenda ngope eza ba misa MT carré ndoko buka ba personnalité batu bazali awa ipalo bageno ndebo tongi boya kozonga sima tocha ba mesa ekosunga biso toza activité toza bala quartier toza bakinga sanité tobotami awa tokoli awa toza ba descendre quartier oyo même bato nyonso baleka batika biso awa. Peut-être le kozo pesa pasi au lieu bo vanda bo continuer côté kabino bo komisi yango ba logement na bino. Non, ce n'est pas logement parce que tant na terrasse na ngai na otika biloko ela la yango moko na kenda ka popa ko buka ngo na butu na kozanga loko osala. Pona garder biloko na ngai. Eza te que non na zui logement na ngai na famille na ngombe na tia. Na koza na mwasi na ngai, na mwana na ngai to fandi to kinga biloko na biso. Eza te que non to yeko zango libela awa. Et au moment donné, on a travaillé que non, ça va barailler. Quand on a bango baya, après tu sors de que papa te donne ça baraille. Donc petit non, on t'a des jours, on t'a des semaines, on t'a des mois. On a mis ça dans le magasin, on a bonnement ok. Merci papa nazo zongela yo. Bonjour papa. Bonjour maman. Balobi bino bozo futa lisusu ba taxé bozo futa mbongo tendenge boyokana kina ONATRA yango nazo senga na bino bobi. Bon, bango mo ba seki biso ke tokata. Ne ba bisa biso ke tokata to ebaki ke peut-être bakozongela biso kwa to bana kofuta bazozonga te eloko moko te eza mabele ya leta toza ba étranger te tovandi na mboka na biso baebela bawenzo bango basali na kabinda ngwana batu batekaka te na lava na kabina na itaka batu batekaka te kalembele mangwana batu bazoteka te rai kaka soko okatisi bo batu bazoteka te mbongo wana na place bafuta ba fonctionnaire eza mbongo bao bando sakalaka na yango te mama. Donc il y a des gens ba famille ba toza ba biso ba bengana bango na Angola baza ba réfugiés. Yo ko kaka te ko bengana ba tende toza ba étranger te toza ba kolomboka. Boka. Biso nyonso toyebi ke bakangi zando pe baza ko délocaliser yango. Eloko ni ezo déranger bino soki ba tie ba mesa ya zando et que bino pe bo adhérer kaka na kati ya vision. Bon to ko sepela ke yo lekana na ba wenzo ba sasali soki ba tondi kuna après nda yo tonga wenze. Batu bakuna bawenze batu bazoboya koto oza na lava pembeni ya zandu batu bazoteka te na kabinda kuna plateau batu bazoteka te na kalembele me batu bazoteka te na lingwa la bamesa ngwa so to kati soko mona batu bazoteka te bo bango mbongo leta bakomi kaka kosakana nango kabo to boyaki makambo oyo na président Fati to boyaki makambo ya babaka ko intimidaka biso bakolomboka batu bazana bauti to vande batu bele baza ba réfugiés
bauti angola barefusaki bango apesa bango bagaranti azongisa biso bagaranti tokei mbongo azosomba mabaya na mbongo ya kese ya leta bazosakana nango bapesa biso tozwa bagaranti barefugie bamitongela camp na bango awa na avenue Kilosa bamitongela te bazwaka ordre epa onatra bamikanda ezali baza tosomba tofutaka mpe bafe dimoi bamone bato baestopaki biso mais so bali babimisa biso atake mabele na biso bakopesa biso 3 mois bien une année toprépare après tolongo esili. Donc bandeko bazoboya kobima awa eza kaka bateki te mais na barefugie mpe bazali awa barefugie bazali mama message nini kasi bozotinda na bakonzi mpo na minute oyo bazolanda sengi epa yemo gouverneur asala makambo oyo Kimbuta azaki kosala tosengi na bourgmestre na biso akomi na Ishasa asala makambo safu azaki osala soki te yo bino bodefisa biso mbongo tokende luka nzambe tosomba liwa ya sapu azonga parce safu azaki aza kodéranger biso te safu azonga na ye naza iloba oloba te bakonzika batalela biso toza likambo oloba te place akokende eza te mama awa toa bakongole toa bana mboka te toa bakongole moi mtu mona tikola nalati nde barrière nanga kula po tofutela awa toana esika okende toana bana toana milimo ya bato siko biso ya mitu wabimisa biso na bana na biso na mabota na biso toke wapi donc bino awa ezalaka wenze te bovanda na bino eza bandako tofandaka na place totelenga toza bandako tofandaka oza mpe réfugie na réfugie na esika okende so président mboka oyoka biso bakonzi bamona biso bazosibapesa so ya mbongo baluka so esika tokende mpo toza esika okende te po ama mabe esalama te oba mama nanga soki balamusa penda babuku meseme sapu azonga o wana aokosa tozongisa elemba. Ok, merci bandeko balandi nakanisi boyoki kolela ya peuple congolais baza na esika kokende te esika oyo nde barefugie bayaki s'installer na avenue Kilosa croisement Willery et Kasavubu le long ya rail. Alors bayebi te bisika ni bakende parce que on a traduit décision ya koannuler contrat oyo ezalaki katikati na bango on a esengaki na bango ba arrêter kofuta bambongo bango bazali kofuta yango wana ba arrêter kofuta mais siko on a osenga ba preuve ya paiement lokwa bazofuta te yango bazo déguerpir bango bazosenga gouvernement bakokende wapi biso tozoloba mingi te bino moko bomiyokeli kolela na bango. En tout cas, bino moko bozomona oyo nde long ya avenue Kilosa toti na Willery bozomona ande bandeko bavandaka batekaka vraiment mingi ya olobeza te bino mo bomona ba condition bato baoteka ndeko bazovanda esiko nyonso efo ebukana esiko ebukama bayeba nkotonga ba zandu bacha ba mesa ya zandu awa bazo délocaliser marché bino moko boyebi alors marché wana bazotia yango nde awa bakobuka bisika oyo donc bandako bozomona eza kaka bisika ya koteka te mais c'est aussi bandako ba foyer ya batu yango boyoki bandeko baza ko se plaindre population za ko se plaindre esika oyo eza esika oyo bavivaka na ba famille na bango bozomona bana bozomona ba maman bozomona vraiment c'est un autre monde ici. Kambunini ezole mama na ngaso mwenga na kanda boye puisque toza pesi moto lukaka mbongo tovande tozosa bloke beta na exemple na omoni na kanda baosa babatuka baosa nini babenga baone baevre da baosa biloko na bango bana biso toteka babri toteka biloko ebele
toluka moyen de vivre pour vivre na bana biso lelo toyoka bukuma sa buka biso acha wenje place ni ya acha wenja place ni pende ko acha wenje na kaka boy to ke va na wileri so ba buki biso ka lobby to va na wileri to kengi presse a wileri ba konji ba ko tuna biso po ezala kate tozo vivre na bana biso ka awa ba ko buka biso acha kalembe meza polele toza ba étranger toza ba congolais biso to voter ba konzi balukela biso likambo. En tout cas population azana kanda makasi gouvernement ezwa solution na likambo yo parce que bonjour papa bonjour maman na ba kabine pe kuna yango yo ezana ngo vide awa susu bazoluka susu nini pona basala kabine yango wana basali vide ya rai kuna eza vide na totala na zoloba ya kabine basali eza vide ya rai pe awa susu bani basala musu yango kuna bawendango kuna eza kutu bato bazate yango bazosala mais o nini su bazoluka susu boy ba mama o bazala ba famille na bango na bana bokotia bango wapi bazo vivre na pasi na ba makama coronavirus ndenge ya kiboy ba place bandaku babimisi wana bandaku musu bazo vivre na ndemo pasi musale ezate bosko baya osala bango ni et comme la place ba mon espace boy wenze et aussi mbate en tout cas boluka solution. Bonjour papa. Bonjour maman. Likambo nini ezoleka? Likambo ezoleka awa na zitalanga na pasi na makolo. Tala eloko liki babengana na ndaku na okende wapi na kovanda wapi sikuna ke kovanda na place ya Wileri bila ke kovanda na balabala bila kovanda na wenze ya place batonga ikuna mais contrat au signaki na onatra ezalaki ka pona koteka ezalaki pona kovanda te non contrat au sebo na onatra yaki pona kovanda te pona ya kovanda tu onatra tiki place vide siko osani oba tovanda on a traité qui place vide. Est-ce que maman malembe est-ce que battre maman fana battre les gars soir et les gars sauter bato ko fana te bato ko fana te na ba passer à bout on okende wapi na okende wapi malembe bwebsa papa ngobila atika biso calme bukulu ça comme ça atika biso calme to vanda boye poto za la calme toyokana tozali bana mboka tosaba congolais tosengi na bakonzi ata so ba obimisa bino ba trouver bino esika to basala ndenge nini pona bon merci beaucoup na réponse tout ngai eloko tosengi na bakonzi batu tosomba kosomba mokonzi on atra bana kawana ba place bateke biso kotekela otoka lukaso mo quelque chose na biso après sombo to pesaki to lungwa to matoke ozana ba preuve ya preuve ezali ya paiement ezali ata nango. Okay, merci beaucoup. Population zana pasi makasi, population ebite ko kende wapi, ebite ko sala nini parce que boyoki ba misusu baza ko déclarer que ba réfugiés bazali awa ba misusu ba komisa vina bango awa na ba famille na bango ils vivent ici baza ko bundisa siko ndenge gouvernement brisqué bango ke babima kaka lelo soki lelo te lobby baza ko déguerpir bango bon baza ko lela ba pesi bango garantie te ba misusu bazo senga bazongisela bango même bongo na bango kasi et permettre bango makende kozwa et si comme misusu ba ko vivre ba jeune pe ba vandi kimia te bino moko bomiyo kel ndenge ba jeune bazo lela ba bi batika kuluna parce que bazo esika oyo ko beta libanga bon lelo bazo benga na bango c'est que ba ko zongela lisusu kuluna baza koloba makambu kilikili en tout cas ba konzi ya mboka na ebike bozo yo kabiso boyo kakolela ba famille oyo bo trouver solution oyo et ko pesa kimia en tout cas merci mingi mama eloko leo basuka ko ba César toye ana ba famille na biso toya pona ba jeter ba garantie na ba tonga banda kuna ba minene zaka ba 10 mois ba 20 mois ba 12 mois biso tozoya na makoki na biso ba mbongo na biso ne tosa nini o toza na monike na futa ndaku bala nga ba olia esunga nga ba tanga classe siko bino ba voter bino to voter bino président yepe siko tina ba benga na biso tozonga ba benga na biso netinga na zaki na ngole ba refulenga na ngola na yebwe pona monike ya mboka na nga mabele mami na yepe na mabele mama ngo mal à l'aise siko tolala na Wileri tokene na boulevard to mukama mutolu
tokomi na suka tosali marche na biso na kanisi pona lelo tosuki awa bakonzi ya mboka boyoka kolela ya peuple congolais bo trouver solution oyo ekopesa kimia parce que mboka ngo babi le peuple d'abord. Donc baza kolela le peuple d'abord wana ba privilégier pe bango bazo esika nini oyo bandeko bakoki kokende kovanda. Merci balandi ya question d'actualité pe kanaki une télévision tolingi bino mingi bino moko bomoni en tout cas bonne suite.